Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Makambo la brino yo ezali somo ezosa la vertige makambo donc tozanga ba sujet koloba te bandeko basi nyonso ngana lobaka ngo à chaque fois na émission nanga basi nyonso baza basi ya kobala te mibali nyonso bazali mibala kobala te bandeko na ngai basi baosala makambo na mokili oyo ya kosakana te mibali également. Alors nazoche na bino audio vidéo pardon bolanda explication ya mobali ya Labrine mobali ya Labrine apesa bino explication ndenge ba yebana ya Janite mobali na ye mususu à Londres wana bozo yoka en tout cas mingi ya kolobeza te motema pasi to perdre déjà être cher icône na théâtre Mobutu Franco Luambo na bango en tout cas yemo nyonso na bango. Alors nga na otchela bino na no audio oyo tellement vidéo pardon tellement eza moulai bolanda et puis nga na bino nous allons nous retrouver tout juste après. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. Abonnez-vous, partagez, laissez un petit commentaire. En tout cas, ekosa la biso vrai kitoko. Alors suivez d'abord ça. Moi, je vous retrouve tout juste après. C'est parti. Oui, bon, Abrine, naïbaki na kini na Kasavubu. Ouais, na Kasavubu. Na mwa na Kasavubu. Ouais. Surtout na Ikelimba. Na kwa Ethiopie wana. Alors, bango bazali ko foot la ba parents bango bazali ko foot la na na Ikelimba na numéro 19. Place naïbaki la Brine à partir ya neve na ngai bazali ba masa quoi. Ok. Bien avec ce que la Brine a parti wana. Ok. On est pas que la Brine a parti wana. Ce que là qu'on y ne comme ça qui vient pour comme parce que aux hommes de faire beaucoup ça là ba business pour na beaucoup que ba ni ko ça ba business na magasin tout là on est comme qui beaucoup na sur la tigre bien na Grèce na la Brine. Pour ba photo aux hommes c'est out. La Brine tant on a eu après comment une copine na ngai. Ok. Bon. Quand comme une copine na ngai to vivre na ye. Tant to bandi moi sika après singa oteno ne na zaboye na komi na retard na komi na zemi. En bon? Okulu na komi na zemi. Tant singa bon komi na zemi. Allez parce que d'ailleurs ko foutre na moi studio moko na bandal wana. Bon là no be studio moko ya bien te. Allez tant na moi la komi na zemi bon. Na longole suku na ba condition wana na studio na bandal na mimi sikoyo na ma campagne kasi nga nazali ko vanda na pale kuna na ma campagne ko vanda na yepeti après aluga posa kushima banini alinga buta wana bazeme ko sinet ba 7 mois ala petu kana hôpital mo wana kanda wana bon ba bio de no ninga za boye fois ça la césarienne ya boyi tina meme na ngalema tana meme na ngalema. Après tout comme on a bien déjà il y a retard moi on a couché déjà na Liboumon après au bout à morné. Voilà ça qui année ni. Voilà ba 2010. 2010. Au bout à morné. Après dans Sukoyo, là où ça la Sukoyo, nous faisons la maison d'habillement na Kitambo. On trouve na inda kumoko na ma campagne. OK. Alors, dans les c'est de là nous faisons la maison boye. Banokoteka na maison d'habillement et alors la business tout ça la business entre moi na mobali dans la poto moi ça tika na kini yi atekaka. OK. Allez il c'est que le bout donc c'est la plus bateau ba dimanche ça voyage ba toujours voyager il bout ka côté na fana kini mikili n'habiter yo zala local mais sur mo kini mikili sur le dimanche qui de Londres mbala moko.
Ok. D'abord, ça va. D'abord, je l'ai visa, il y a Turquie. Donc, il y a Turquie, tout ce Biloko, il y a Zonga. Ok. Zonga, na Kim. Alors, je l'ai fait visa, na Kim de Turquie. Après une semaine, il y a la landie na Turquie. Alors, quand on commence sur la Turquie, tout ce Biloko, bon, je sais pas quand on a fait la Kim, na Bayango Banini. Maintenant, on va à Londres. Il faut voyager direct Londres. Bon. Voyager direct Londres. Ouais. Alors, on a vu que moi, Angela, wana ya. Batmago kacha ba Grace wana, Angela ne zakaris mingi. Batmazo zinda mai banini, ngana kuso ba responsabilité ba risque wana te. Mais toko malano kuna tanto komi kuna. La petite langue moi avec na Turquie wana avec singa bon vie comment écoute comment tu vas nanda quoi petite langue na Turquie wana zaki anani en 2010 wana 2010 OK octobre ouais à mois d'octobre OK à mois d'octobre en 2010 OK après singa bi de novie bi de nzela mususu fungwami awa batwazo kati sanjela maya makolo mais maïza mukushe maïzo susa ba tuneta ba bipindi kakawa abosuki nzela wana eza ndenge eza bien banini bamonta combien asenga baiswa ba $1000 biloko moko ndenge wana ok ale apesi mungu akatisi labrini na Grèce akatisi labrini na Grèce labrini takomi na Grèce abengi après totindeli mungu omoni kuna batawa okoma bazokoma na Grèce bazokosangisa bandako natindeli mbongo kuna après novanda kuna après quand kazalika la Grèce wana pe bato bapesaka bainformation kaka ya bien te azosala mamulu azobima na mibali awa banini après wana sikoyo nazongi kini tano komi na kini ya otindeli mbongo po azwa ressemblance ok tango bato balobi ke bato bazopesa information ke azobima na mibali mosusu mobulu azosala mobulu baparti ya Grèce bato bapesaka bainformation ndenge wana naye otindele sikoyo naye otindela ye na otindele mbongo po azwa ressemblance po akota nango natindele mbongo azwi mpe ressemblance ntango akomi na aéroport abeti poto ok abeti poto wana nga bopartage bandeko nanga bopartage lakini sikoyo na osale makambo ya ba business banini okay tango sikoyo abeti poto ka bo sava sala lukilo botu mususu lakini na ser na ngamo yepa za iko tindika bato alexinga bia te carte mo na carte mo ba français awa na ba passeport ivoirien na mone kokanye na elongi ya la brini la bila sana la brini oui za restaurant ya bien ale mbala moko na longo sikoyo kin na yesukoyo na ye Londres. Ok. Quand on a eu Londres, comme là, il a mal à Ndambo, qui est là qui a eu mon connaît dans Londres. Ok. On a Londres. À partir de l'aéroport, on a eu le bit de Batem Sangai, la Bagouane de Batem Sangai, Bacheca. L'aéroport, on a vu ça, ouais. L'aéroport, on a vu ça en Angleterre. Les Bagouane, Batem Sangai, Bacheca, pas. Vous, vous, on quand tu as un passeport. Akabakanyango, abakanga kutu. Allez, tu mets une carte de résident français, là bas passeport ivoirien. Ba bengi France mbalamoko. Voilà premier risque na junano. Vous ba bengi France. Quand bengi France là mukando nengi bon, français va répondre on bien te mukanango, eza on peut voler te banini. Parce que mukanga tawo ba pese ngango, sur la commune de Londres na postango et kende France pas ya mukolo nango, mukolo nango ça a beau qui vont venir là, tout le monde se dit bon, ça va. J'ai chance de venir qui est de prison. Malgré ça, va répondre bien que Moukanda a volé tes banines. Wow, vous avez la chance, hein? Après, on a eu le Awa, on a mis la main on a Sukoro, à Bruxelles. La brune, on a autant de photos, on a tant de bien. La commission na Bruxelles. Bala moko ne otinde la ye deuxième bongo aya ne akota ki sukulu ayokota France
Ah, Zelana. De Skoyo, et comment ni papa ba ba ki la brune azaki mwasi ya ndeko na biso kufa Janify. Pona otolanda émission aussi quoi que la brune a la porte la ndenge na yem tameme na photo za Janify. Comment est-ce que yo ba kimto yo mtotine na France? Nga zala banana be prévenir so na be prévenir so zela kutu Falo pesa nga to mona na utindi ba photo même de tozaki na Turquie banini vona ngam na sele voyage tout complet ye moko yemi ye moko pe asala émission moko wana kala sala émission moko wana tambo bane ko be banana na jani na France asala émission moko wana ko ba Congolais ba bosa na kanoki albate ngamu tamanga na poto azaka na Londres lycée Mwangela bazonga na émission ya Bounia Kala aloba déjà a confirmé Sikoyo ta komaki na France est-ce que vous avez na contact na la brune bendeni? Oui, vous avez na contact na la brune avant de pas y aller konaye allez wana soki na tozo mama musiga tozo mama sima wana ezaki ane nini wana pour en tout cas na pas vine penate pour bon tu vois la France wana fa ko ta fait ba début so ba début ba 2011 ouais ba 2011 ba début 2011 parce que la Turquie nous a gagné déjà la 2010 octobre ba Christmas déjà et c'est bien que déjà la Grèce mais ba début déjà ba 2011 na 2011 mais sikoyo tant sikoyo bozaka poto zo mama sima na kini est-ce que boza na relation mo malamu ne bozaka na kini avant comment ne poto zo mama sima na à partir kini boyeba ki onte ya zaki mwasi ya bazaki na Janify à partir kini to banana ndemwa à partir ya kini oui tangu na bani osele ba démarche poto ke na Turquie oui na ngamo ndi aya kufungola ngai okay afungola ya bive pecho na kini azako bimana Janify à partir kini Janify banini à partir ya kini okay pecho na msanga na sasa non pecho ya lo bimana Janify na lo bimana Janify okay ça va na otuna ye na tuna ye la tournier la bride moi to va na ma campagne la biyo uzako bimana Janify banini awa na kini uzaki mwasi na ye awangani awangana bite dai na ko bimana Janify te dai kama kamuka ba théâtre ndenge bato balobaka so bozo ka ngabo tira ba ker bo partager élément oyo lobana pardon lokola nga za bi mutu apoto bonaki na preuve te mwasi awangani bon ouais naki na preuve moko te na kini okay na kini siko ndenge bakofana na ndako na yo betano masolo po bazoyoka yo ne bakofana na ndako na yo bozali na bon terme azali na confiance na yo ye pozali na confiance na ye biloko ndemwa tokende kando bon na kini tozalaki na kini déjà bandaki déjà ba caractère moko ya mabe nezi ba caractère nini voilà bandaki ba caractère moko ya mabe na kini parce que bon moninga kutuna niveau ya Jani boye na regretter peut-être qui très dangereux a élément moko ya bien te na communauté le petit nani la brune azali très dangereuse petit mo la brune lakini nga kutuna lakini na risque liwa au risque liwa oui na risque liwa na ndenge ni na kini oui alors asalanga numéro nini nga sikoyo nangi na petit sœur mowe ya Londres kaka awa okay ndenge zalaka tusafa kaka avie banini mpo azalaki nazalaki na jeep na ngai ya range concert kofi na Grand Hôtel la Grand Hôtel lelo koma bokedaka wapi na Grand Hôtel ouais la Grand Hôtel lelo koma Pullman ouais bon kofi concert kuna concert concert quoi avec un concert oui sikoyo abi bo tokende ndule tokende concert ya kofi banini voilà petit sœur mo ka toya na Londres ka toyebani toke sikoyo concert tant que sikoyo concert ye la bride déjà yebaki ye mais la bride sikoyo fane ka suspecté on dirait ngala bimaka ye mais habite ngala bimaka ye te azaka ba petit sœur na biso banini ouais la bride sikoyo atikali na ndako biso toke concert ya kofi na Grand Hôtel na jeep na parking kaka na parking wana
concert ici, avec 1h30, 2h, boye. Allez, tu continues à car. Na côté la petite sœur, na côté kuna ba développe banini. On zoom ça. Après ngala zonga na mata ma campagne. Donc on dit on to mettre sur ma solo côté ya babi ya tout ça banini. Pour voilà sur la babi ya ça qui na babi na. Allez dans mon moyen. To mettre ma solo pas la tiki vous quand je suis na tiki pour na jeep sikoyo na la 10 kg. La jeep na yo. Clé monsieur la tire on a ndako. OK. Hier je suis ça nini azwa clé ya car. OK. Ayati Zana. La bri na wazaki utika ki wapi? Atika ki na ndako. C'est yo. Yo bimi utiki mwasi na ndako alali. OK. Pour comprendre bien. Oui. Bimi utiki mwasi na ndako alali. Jo ande mwasi ye na simalaye pe ya bimi alandi mobali na concert. Imalanda inga wala sikoyo lokola clé monsieur tikalaki afungoli coffre ya car ya jeep abakoti na kati kuna batami. Oh. Alors quand ye sikoyo abatami sikoyo na la kati ya coffre biso sikoyo to yebite biso dans concert ici na kimarika on tika petit sœur wana en phase. Alors bon na kiki ye kala comme na parquet pe car malamoko na takambo il faut la tika côté ala mona mate non à côté na ngako bani taka kini ndiko bangela pe makambu ya kini na tiki pa côté na ye ngape na zongi na démarrer car na zozo masikoyo pona na zonga ndako quand on a zo ya boye na bimi papa la ligue ça les mettait la côté les mettait net ba 16 mili wana na mona kaka mutu abimela na yango basi nyonso na vie baza basi ya kobala te. Mwasi mususu okobala sirène des eaux. Mobali mususu okobala sirène des eaux. Makambo boy il faut apprenaka biso bato totikali en vie. Et fongola biso matoi. Parce que na domaine na mariage yango bakolo balobaka libala basala nango lisekite. Libala eza monde mususu, libala eza hésité. Soki okutani na moto mabe, vie na yo e baby. Parce que dans les mariages, to pasaka une grande partie à vie na biso. Na mariage, soko saleli sentiment au koti na se ya mabele. Batu mingi makambo aya jani e fongola batu matoi. Soko kutena mwasi azo rendre vie difficile. Yeba ke wana ba labrine. Keba okokota na libulu. Okuza na libala ozo souffrir. Keba okokota na libulu. Ngai na pesa bino ba abonné nanga exemple ya ndenge na ndenge ya bato ba kota na mabulu likolo bolingo. Si dans l'amour tu ne te retrouves pas, à moins que vous allez envoûter. Pour l'envoûter, il faut nzambe yemoko aya ko délivrer yo. Soit yomoko ozwa conscience. Pour so muta conscience te aux années délivrer te. Tala ya jani lelo akeya, to betali solone pour no bakundi ete. Soki bakundi après une semaine, 2 semaines, et sili biso tokobosa na ye. Au moins famille bakotika na douleur petit à petit bakoya ko bossa na meko zo attend mais biso bato internet e kosila nangoli sole ko sa nini ekei na bato nyonso bazoganga ya jani bato nyonso wana bako bossa na ya jani. Donc ya jani a passé 15 années, dans ces années 15 ans ya souffrance wana petit na ye mo confia ye mo azoloba. Abi a passé 15 années ya souffrance. Alors bien koloba après matanga. Toko ya beka to sa elongo na liste to sa ba commentaire. Yango bande ko na biso mibali boza l'éveiller. Parce que c'est la plupart des hommes de bazara na kisi. Et non ba chaka ba na kisi. Pour moi mobali ache mwasi na kisi. Ce sont des cas rares. À moins que mwasi wana azalowa mida, azalola extraterrestre, azalowa ba indienne baza kitoko makasi wana. Mais basi nde bachaka mibali ebele na kisi. Comment na vie ya jani wana eza na oka kisi. Bino moko boyoki mobali ya labrine
oya liboso boki makamyo so lobby. Donc moi on appelle ça sous explication sur ce qu'il avait dit. Yango nazoyeb sabino ba tonton na biso parce que lelo c'est les hommes qui sont victimes. Basi baza ba victime ya mibali baza ba victime parce que lelo likambo kweli ya jani. Lelo pe soki ndeko na biso mwasi akweli likambo. To lobake basi baza ba victime. Yango Nzambe asunga yo place oza papa. Nzambe place asunga yo soki oza na libala moko mabe, oza na mwasi moko azo rendre vie difficile. Ngana yebisaka bato na conseil à bato ba divorcer directement ti. Nebisa bato, il faut d'abord se retirer. Luka na place moko fanda, moi sa fanda na place na ye. Soki s'agit bo luka ko arranger mais na musika nanu. Soki il s'agit bo luka Nzambe, boko luka Nzambe mais boza na musika. Tala lelo ya Jani tolandi ba live ebele awa. Ya Jani azaki envoûté. Ya Jani abandé kozwa ba opportunité ya misala. Mais il ne parvenait pas à s'éloigner de la fille. Parce que Zaki déjà singa. Live musu na oki na tongo oh ba Melissa e makila. Oh basala ki pacte na ange garçon na musu basala ki ba Melissa na ki makila parce que donc moi ba kabona na ye ezate oh la bride ce qui pacte ce qui abimaki na ngangai. Yango mobali nyonso ko bimana ya kokufa il faut ba sabele. Donc il y a deux choses je vous dis. La bride peut-être azaki utilisé ou bien abimana mutumo ou mutona tikela pe libabe. Qui est mobile pour n'enga koufer déjà mobile boy azana donc nandenge famille a Jani bazoloba batunyo parce que mutunyo sozo benge ndoki alors la kele masko yebisanga mutaboye au vivre sous malédiction nini moi si pe cause ape azape na kindoki na ye déjà azana ba esprit na ye déjà mabe et bande ko tunisa de depuis son enfance pour ce but la parcours na ye oui la bride nazara ye morote ba la bride basé belé makambo est révolté ba tonton à poto nana vidéo mo ben on sala en toute émission lobby tonton mo ba tonton bazo témoigner surtout ba o baza ba victime nalandi tonton mo na tongo a lobby nga pe naza victime de naza boye na bengisa basi mibale na poto ya liboso asalanga mabe ya mibale na bengisi escroquer nga pe kaka basi wana mibale basangani bake kofunda ngai il y a des choses hein bake kofunda ngai bakosinga o nazo violer bango bakanganga babengana nga na ndako na sala 4 mois libanda mais na lisungi Nzambe na zui avocat titi na ko gagner procès entre basi na mibale. Donc le na répondre ba activité na ngai na minute après procès na Nzambe fongole linga ba porte na sombi amer na ngai lelo ba conteneur na ngai ba 4 pieds okende na Congo donc makambo fongwa me po nini na kaboy na ba yombo yango basi nyonso za basi ko linga te ozui mwasi na Congo obengisi na poto oui c'est une bonne chose ce n'est pas seulement toutes les hommes babengisa basi na poto nde balusa balukela bango. Il y a de ces hommes oh babengisa basi elelo basana basi na bango baza epi bazali basi misusu mibali babengisa na poto ti lelo baza epi bazokolisa bana mais mingi pe mais la plupart de basi mibali babengisa na poto babalukela bango kaka yango il faut sambela Nzambe apesoka mwasi malamu okozwa mwasi na Congo okozwa pe mwasi na poto okozwa mwasi n'importe où soka zaka mwasi mabezaka basi ya Congo te mwasi poko utane lola oye na ye na poto bio balie soka zaka mwasi mabe un jour balukelo parce que dans mon appel poto on dirait et ça esprit mon bébé ça basi mitoua apparemment parce que mutu soka za na Congo asa bien era comme na poto on dirait mambo échangeaka. On dirait esprit échangeaka. I don't know. Na comprendre rien lo kwa nezara nini. C'est tout un esprit. Esprit on nezara nini yango. O échangera bat ba échangera basi ba comportement. Na lingana yeba. Na lingana yeba. Tous ces pays ici bas bando na biso basi. Yo kansi lo yo oboko la mobali yo bima yake. O futango. Soki ozo maltraiter mobali o abengisa yo
oya sunga yo. Mais que tu as un karma. Yo pour futango. Yo quand si soko sala mutu mabende obima yanke. Non, et ça makala moto likola mutu na yo. Oko futango. De gré ou de force, tu vas le payer. Tout se paye ici bas. C'est la loi de la nature. Les karmes existent. Oh yozo salande yangwane ko zongela yo. Bengana mobile nandako. Merci. Oboti bana basi oboti bana mibali. Ya yo pe bana ba bengana ba nandako. So baza basi. Mibali ba bengana ba pe nandako. Ba sala ba pe mabende yozo sala papa na bango. Soki baza mibali basi pe ba maltraiter bango. Nde ozo maltraiter et papa na bango. Tout se paye ici bas. Comment nous les later? Yango na mokili fotolo na ka malamu. Tala lelo jani hein. Tala lelo jani yende baoba ya famille na bango. Na famille na bango do yende di kondi protège. Pour tout le monde na ba famille mususu mo na moi 4 personnes, 5 personnes, moko ka anda abimaka. Moko ka abimi. Et puis, abengi mutu mususu attiré oyo attiré oh ba se retrouver belé na poto. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse. Mais ce que ta famille na bango, yende kutu, il a fallu abenda, bato ata moi 2 mois 4 mois cousin moi na noko, eza bongo famille benda ni fungwami. Attaque bo soir na poza la bongo, obengi cousin cousine na poto, après quelques temps bo soni bo panzani, mais aux importants c'est que ngam na benga na poto. Ata bo bebani mais on sentit que non famille eza élargie. Mais lelo ya jani, kufa na stress tendengeni. Ana mukanda te. Azaki non instable, lelo koto, lobi koto. Enjoy non vie à poto te. Abengi seta mutu moko na famille te, ni mwana. Ata bino moko. Et le kona mutu ozana souci te automatiquement. En plus, sur te bito ta la souci wana ebanda ngokala. Si azomona ba ndeko na ba okende ba ami bazo mata bazo kende poto et ça les soucis. Aotana âge ningi zo pusana et au ça les soucis automatiquement. Et surtout qu'ils sont en prison. Ceux qui sont en prison na zarata na mwasi moko malamu nenga zo ki mukanda wana te. Soka zarata na mwasi moko ebinzela zam ya nzambe neto mona basi na Paris wana na poto na ba nyonso bazo kende nzela bostra. Soki alanda atanzela nzambe. Mais lelo tobeta histoire mususu. Mais lelo ya jani peut-être vie ou alinga kaza nangote. Azuno mwasi moko ya loyenge. Yongo ba papa botala basi ni bokopo naka bo chaka na bandako. Kozora mwasi loyenge na sentiment te fia bois comme fia propre te. Au jour il y a d'autres problèmes sur comme na couple hein. Mwasi nda tele na prière. C'est la femme qui s'élève. Te papa to fuka matobondela. Ata bo soini bo bundi. Soki loko wana couple na bino et simbami par la parole et simbami par nzambe nzambe osunga bino ata boswani ndenge ni boyokana. Mais soki ozali papa kuna ananganda kuna mama kuna na muziki. Comment est-ce que couple koza epi? Ça fait mal. En tout cas, merci beaucoup Nabino Bato Bolandanga et merci na confiance pour Pesa Biso. Un grand merci na Bato Nyonso bazo like, bazo commenter et zo sala biso bien. Merci na confiance pour Pesa Biso, vous êtes toujours connecté. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.